Voilà, on a toujours dit la main qui donne a toujours été bénie par Dieu. La maison qui reçoit, pardon, les gens ont toujours été aussi bénis par Dieu et Dieu leur donne en abondance. Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de votre magazine Radio Lokole Masolo. Moi, je m'appelle Fiston Pelende, Tata Yasedek, votre humble serviteur. Bandeko balandi toye na lumbango awa bundu na kata mutuka na biso bana baza libanda abitu tika tusala mwa video oyo mpona kosala SOS pour radio lokole masolo mokili mobimba bato bazoya na badoléance na bango masolo mosusu bazopesa biso oyo ezopesa pasi bandeko na bili solo tobeta na poko tobeta ngo siko to expliquer bandeko siko comment est-ce que ndeko mwasi azali ko souffrir pe souffrir pe si pasi ndeko azali ko senga lisungi pona likambo nini ekomeli ye epesi pasi nalingi bino mo boyoka nanu ye mongo na expliquer et puis na suka biso toko intervenir kaka toko expliciter parce que bandeko mosusu ba ko expliquer bien te maintenant ni boyoka nanu ye bomona ye promesa nini apesa ma synthèse moke ava ye moko aloba mama oyo tobesa lisolo awa to tozolakisa bino awa mpona sos atingi esungi nkombo na ye mama marie mama oyo aza na maladi ya cancer. Maladi ya cancer wana ezwaki ye ndenge nini akoexplike ye moko awa azalaki na mobali akimi ye atiki ye na bana mibale mwana moko ya moke mosusu aza na 12 ans mpona nini mama azali na bokono. Mama oyo afai na Afrique du Sud, précisément na Cape Town, akopesa ba adresse boyoka eloko ekomeli ye na nsima tozonga mpo epesi pasi. Bon dimanche à bino nyonso bolanda biso, bon dimanche na sponsor officiel ya Radio Lokole TV Yannick Kinia. Tolanda nanu mama oyo, tolanda mama oyo, et puis on va revenir mpona koloba mpo epesi pasi lisolo ya mama oyo abeli cancer bakati ye libele esimbaki bien te faye batumbaka soki libele soki na pota soki nini je ne sais pas, je ne maîtrise même pas parce que azali munganga te e na suka cancer ezwi ye ti na cerveau ndenge bomona loloba wana azobimisa elongi ya gentillesse ya esengo me baminganga bayebisi atikali kaka na 1 mois et demi mpo atika mokili oyo boye aza na pasi beza lisungi to nanu mama oyo epi tozonga susu nanu. Voilà, Maman Marie aza na
cancer opéra qui na libele bakata ki cancer ça mukende za bakata ki déjà mais basala ki erreur fallait ba tumba partout na pour cancer ekufu ba tumba kité batongi endengwana et par après cancer est ko se multiplier que tina mutu na cerveau et comment qui trop tard ne oki munganga ebisi wana po so mutu na cancer ba bela cancer ba yebi munganga ba vérité ko tika na mikolo ya kotanga mama o atika na moins de 2 mois mobali na ye akimiye pour maladie comme grave mobala boy akimi ko so ba responsabilité à moi si na ye pesi pasi bandeko to betaka kaka mbele awa mobali nini tokoki kobala tolinganaka pour le meilleur et pour le pur tala le pur yango ndeko mobali akimi na bali koloba mama Marie afandaka na Cape Town aza na pasi azosenga lisungi bandeko bayebi moyen ya kostilisa cancer peut-être d'une manière traditionnelle bobenga ye bana bazotikala ba orphelin mais ya solo bamunganga balobi 2 mois moins de 2 mois mais nzambe na alobi mo final na été pour nzambe nde akataka makambo nzambe aza le seul o apesaka ataka point na vie ya moto mama mamiza na courage obengi biso opesi liso na otina video o bomoni wana tokotia yango na sa émission po bolanda yango davantage boyoka tokotia yango na site na biso video mobimba nango po boyoka mama ndenga yo expliquer mo na image claire epesi pasi mama azana beza lisungi bato bako se porter garant soki ya tiki mokili oboye po na charge abana na ye na o charge abana ye alobi muta osunga na miti otana no pasteur na bango pasteur api makoki ezate numéro ya mama ezali bobenga ye mbala moko numéro ya mama Marie Yungu benga mama Marie na numéro plus 27 78 051 54 08 na bandeli plus 27 wana code Afrique du Sud 78 051 54 08 bobenga mama Marie pardon bosunga bo consoler ya suka ndenge baminganga balobi atika na mikolo mikie mais nzambe na kati apesi décision finalité to benga ye to consoler ye bandeko oyo bazwa na motema mawa awa na Afrique du Sud nayebi que sponsor officiel de métier oyo Yannick Nia déjà donc c'est bon boza ebele Poison Kaska Sereka Fabrice Zombi boza ebele Matata Mponyo boza bandeko basungaka bato ndeko abeda shu ata na musika oze koyoka nayebi ke olandaka radio lokole masolo à travers bato na yo bosunga mama Marie ata na pasi bandeko bana Europe bana Amérique Asie oya kotala émission bokabola émission po ndeko azwa lisungi ata na besoin ya mbongo na bino te peut-être mais lisungi après bana na ye kozala ndenge nini ndeko yebi ko moyen monsieur aussi sa cancer abenga ndeko apesa idée o pasa na moi eloko moi 10 francs moi 20 francs moi $1 pour na venir à bana na ye aza ye moko en Afrique du Sud bosunga mama Marie voilà mama Marie tindaki biso audio atindaki biso et puis par après on va encore revenir pour exemple ça pasi na motema kobeta lisolo ya mama Marie mobali akimi po azalaki na pasi betolobaka otobala na pour le meilleur et le pire toyoka na audio et moto zonga susu kombo nanga mama Marie navandaka na South River Road numéro 70 naye kokabola na bino paso bandeko nanga bakongole na monde atie nga ndeko na bino naza awa nabelaki cancer nabelaki ti bake koyebisa nga oza na cancer ya sein nde na bandi ba traitement nyonso nasilisaki ba traitement ya liboso balobi fo bakata nga libele nde nakati bakataki nga libele na après kokata libele ifo kokende na laser na ba appareil ya kozikisa après nakendeki mpe kuna bakei kosala erreur bakei kofixe kozikisa place mosusu après nabandi koyoka mutu ezofongwama mutu ezopanzana ti eye kobwakanga na katikati ya butu boye naye kokufa pendant 3 heures du temps
nde na bolingo ya nzambe na bapriere père spirituel azalaki kosambela na ye kolamuka après 3 heures du temps nde bamemi nga na hôpital bake kodécouvrir ke o esalamaki kaser emati lisusu na mutu komo nasalaki opération na gauche yango wana droite ezwaki loboko paralyse na lokolo mbala moko nakomaki paralyse nde nazawa batalaki bayebisaki nga ata tosali opération toza lisusu na posibilité ya kosilisa kaser nyonso te mpo ezwi mutu nyonso nde nalobaki boye eza inutile kasi nzambe kaka na bolingo na ye asala lolenge ya alingi nde bomoni boye babimisaki nga na hôpital balobi toyebi te nini tokoki kosala tosala lisusu etide soki traitement nini okoki kozwa nde naza na ndako nakozonga semaine prochaine hôpital okomona ndenge navandaka boye mwana hôpital bana wana baza oyo 12 oyo 5 batikala kaka bango moko baza kolala bango moko do nzambe kaka na bolingo na ye kaka nde yango wana na ye epa na bino bandeko na nga na monda te nazosenga vraiment lisungi nazosenga lisungi nga ndeko na bino naza vraiment na besoin ya lisungi mpo awa ezosenga bakisi ezali ya libanda ya bokoko bayebisinga bakisi eza ebele me ezosenga mpe finance mpo nazwa traitement wana mpo deja kaser ese etamboli elongo eso na moto ese etamboli ti yango wana esalinga paralyse nyonso nazosentir lokola bazotubanga batonga na nzoto moto chaleur nde wana ezosenga vraiment traitement ya makasi ya hôpital namoni baeshue nde wana ifo nasala traitement ya libanda nde nazosenga lisungi epa na bino bandeko na nga merci beaucoup nde oyo nalingaki na partage na bino ngai kombo na nga papa Ezaïe chairperson ya société civile congolaise ya Félicite nalingaki natuna mama motuna eko bapesi yo combien de temps mpona suivi na hôpital mpona suivi ke ndenge babaki bapesi yo 2 mois ya bapesaki nga balobi ndenge bango bamoni selo binganga balobi 2 mois eza ebele mpona vivre 2 mois eza ebele mpona vivre me nga naza mwana nzambe nayebi ke moto aza na liloba suka eza nzambe bango baza banzambe te me selo bango balobaki na kokokisa 2 mois lisusu te mpo kaser ese ezwi cerveau nyonso nga moko mpe namonaki na appareil ndenge vraiment ezali motu nyonso bongo eske obandaka kosala liboso liboso avant nabela nazalaka kosala me depuis 2019 nazovivre ka na bolingo ya nzambe ka ndenge bino bandeko na nga oyo aye akabeli oma 50 rende mwa 100 rende eza vraiment facile te na église nde soutenir vraiment église esoutenir mona ata nde naza na place akotia mutu papa na nga spirituel nde apesi nga place oyo nazolala na bana ti lelo depuis 2019 kombo ya paster nani paster na ngai aza papa bienvenu ngale awa na Afrique du Sud papa welcome ngale mabanga nde père spirituel na nga oyo asoutenir nga vraiment makasi depuis na ebandeli ti sikoyo eza na ye bana ya mobali kutu fala banda ata grade ahane oyo atangi te po possibilité oyo mpe ya liboso azokende classe me ata ti sikoyo ata minerval nano efutami te epuis année prochaine ifo akende na high school bazoloba fo nafuta minerval nyonso. Voilà. Je crois bolandi audio ya Maman Marie. Et puis si pasi.
epesi pasi bandeko mama Marie Yungu aza na pasi mobali akimi ye ntango papa na biso Ezaï coordonnateur to président ya société civile na Afrique australe abengaki biso na baikende epai ya mama atisala video atindela biso video na radio lokole atindela biso voice yango omoni ndeko président Ezaï coordonnateur ya société civile azoloba wana epesi pasi bandeko totalaka mibali nini tokokozwa mingi basi tozalaka mpe mutu makasi ntango oza na papa na ndako oza na mobali oyeba quel genre ya mobali oyo azali tala sika boye na ntango ya pasi mobali balinganaka pour le meilleur le pire me atiki mama akimi akosala vi na ye mosusu mama akomi kosufri na bana ya mikie moko akoti ata crèche te po depuis 2000 mama bandaki kosala na ye mais depuis 2019 alobi mosala bana maladi ezwaki ye mosala ekatani ça fait combien d'années précisément donc il va 3e année yango oyo malade ya cancer mama azokobanga après ye oui c'est vrai que na sepeli na mama aza na kondima yesu akosala parce que yesu kaka aza le maître des circonstances ye nzambe oyo tosambelaka nde ye moto apesaka mot final na vie ya motu mais soki ata baminganga balobi etikali moins de 2 mois en tant que humain siko moins de 2 mois bana soki mama aza te bakozala na nani yango mama asengi lisungi bosunga bandeko ozala na Europe ozala na Europe ozala na Amérique ozala na Asie ozala na Afrique du Sud boza pembeni na Cape Town bato ya mawa baza ebele bafondation eza ebele awa na Afrique du Sud bosunga mama Marie Yungu numéro na ye lisusu yango oyo plus 27 78 051 54 08 tobenga mama Marie. Merci na pasteur oyo asungi ye deja tata molimo na ye azokamba apesi esika ya kolala po pasi eleki me bana après mama ekozala ndenge nini bosunga bobenga bandeko olanda biso soki otali émission oyo otali intervention oyo kobomba yango mpona yo moko nalobaka chaque fois partager mission tindela ndeko mosusu ekomela ndeko mosusu ya motema malamu oyo ya kosunga mama Olive aza mama motema moboto ata na mosika yaka mingi awa soki message ekomeli ye botindela ye nayebi ke bato ya biro na ye bolandaka biso na radio lokolo botinda mama Olive po asunga mama oyo na bosani te mama Denise Nyakero la première dame biye mpe asungaka biro na ye botalaka mpe radio lokolo masolo botalaka radio lokolo TV bokomisela ye message asunga moko ya bana Congo mama Marie Yungu aza na pasi bosunga ye. Voilà, c'est par ça que nous mettons un terme à cet entretien avec vous. Tu as dit tout solo là, les solo à maman Marie Yungu, au mobile à Kima, qui est un peu de détails, mais qui pour moi, ça n'a pas si. Beaucoup nous a expliqué, donc il faut sungaye, pour les sungi. Voilà, maman Marie Ewana, ça n'a pas si vraiment. Bon, on a longi wana, tia gentillesse wana. Moi, bah, ça le cola muta azoseka, koseka muta ko ina vélo, azali bongo na pasi to sungaye. Soki olinko leka na nzela ya mama Marie tongi ba précision mususu obengi biso na numéro na biso sika ya rédaction radio lokole plus 27 67 64 320 85 oza na lisolo kopesa SOS benga biso tokosunga yo nzela ya média. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo sur votre chaîne préférée Radio Lokole TV. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara.